Mwana bato, ene ya famille, bale jebe. Tometalengana pongi, na miso bolingo elalisaki nga libanda. Moya moyo, moya moyo. Kasi Patrick Oponelinga souffrance. Yoyo casserole. Musique Robinho. Yvette. Nasili mayende. Fongola dinanga zali mboka bafection. Yaba nanga zali mboka bare. Allez poli na bébé nanga. Kolo Likambo, c'est la sagesse qui compte. Mama! Merci de bien vouloir choisir votre chaîne préférée Direct Télévision avec votre émission Direct Musique. Vous savez, dans cette émission, nous avons toujours l'habitude de dire Zoua Makambo, Mona Makambo. Avec votre humble serviteur idéal de la presse congolaise, Herman Manitou. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Monima vraiment ya Congo. Oba Simba Congo, Oba Salake, succès ya artiste musicien ya Congo et pâté na Afrique paix internationale. Alors, le musicien en question c'est qui? Godé Lofombo. Bonsoir. Bonsoir Herman. Boni. Pepelende ozo monaka. Dernier mouvement. Oh, mouvement bena mikolo. Toi na zelo, siko to koti na makadam. Aïe nyoso makambu. Alors Godé Lofombo, toujours on moi si mamoké, to beta masola empire moké, bon to zonga mana idéologie à Cortel. Tango kotara nanu na empire bakuba, c'était dans quelle année? Na 91 do 91. Na 91 okutaka net banani na orchestre. Oh, nakutaka neti na basse, nakutaka ve na biso mepe chéri, na ve na biso mususu lao lao. Na accompagnement nakutaka ve Malik, na ve Elvis Kunku. Na solo nakutaka ve Doris, na ve Bwingi. Na clavier nakutaka Modeste Modekilo. Na drum nakutaka Sami Maracas, na Guilema Djuku. Na mbonda nakutaka ya Londa na Shora Mbonda. Na taksha nakutaka ve Jojo Ikomo, ya Blaise Matadidi, Vieux Bovi Mukoko, Papa Jos, et puis Bango 3, président Pepe Kale, président Dilou, na président Tex. Na taksha et na animation, na kutaka Juna Mbafuna 12 balles. Bango bagi ba animateur. Na danse, na kutaka Emoro, na kutaki Joli Bébé, na Dominique Mabois. Alors c'était comment pour intégrer dans le groupe? Oyakara ou salara test to mutumo bo bendaka no Godé yaka ou ça. Tenga pena ba memanga ko memana vienanga Boeing 737 na pese mbote pa za livie na KVK. Do yem da memanga na empire bakuba junga pena na ndaku. Ya te ko empire bakube lookinga te ye na be fort personnel na ye ayaki na bumbu azaki na masane mo vient Henri Abeba. Vient Henri Abeba betele lisoro nanga. Po yem da bana ko critiquer biso na mikoro na empire bas na mso na olinga ngote baba ita na so ba beta e betel na ba ona ngai do simbate siko masa na ye bisi oh so bino bona fai na bas ngana okama po biso na quartier na so na petit mongwa moke alegi monde entier vient na bana okumisa nga fo a bisi ve bungi petit na alegi monde entier na obeta ah obi ke bang si ve bunga bino fo na mona ye ti ba yo lukanga na ye ve bunga mimanga na empire. Tongo komaka usantaka n'était pas basiste ya okuta. Ne bandela ye ba ite ke uza bongo. Ne bandela ye ba ite. Ayamba nga bien. Mais na katikati tanga santa ye benage otozui ade le mama be ba bagare bandaki banlèvement nga banlèvement nga même na lala na BD. Voyage za lobi na tongo ya mpire bakuba nga lelo na ba era boy banlevenga na KBD na lali pe na BD sans motif sans nini. Na bimi na tongo Pepe Kala ye ya sali na sali lo hote voyage pe banga ba kende raté monde nza masala ban lever nga ipo na tikala ba voyager ezaki j'aimerais ça na empire banda kala so voyage ozala omona ba so bazana bezo kende te na ba poko aero ban lever yo ba kangisi yo kwa OK kasho siko na tongo na aéroport yete ba zo avion ba kei siko jour ngwana ba yeba ite ba zu mutu angenge mutu étoile
tant banlever nga bango pe lobi voyage ezate pepe kala landinga na BD babimisinga pepe kala epsinga petit yo ça succès et loko basala ngo trop simbaka yo basali yo olali kachome voyage raté et puis obimi sans te souffrir yo ça succès to yepe na rep to comme na rep bona kangsa orchestre mon menemi pona ko disika na yesika boke no kangsanga pourquoi donc ezaki esmo ezaki na empire wana yaki sikota ba sentir que petit aujourd'hui aza pamba te aza moto étoile bagare bandi boke na voyage bo ba koselo makamba présent petit bo memi na voyage ambalo petit nga tinda mate petit oteti ba présent ba oya petit otinda mate ba tino na ba vie donc on peut ça explication bo ba présent ba ana raison tokende na Zimbabwe tokomi kuna to beti ndule na tongo na ba cheka nga na journal bino tout ba che bino te. Pourquoi? Parce que Yozaki moi muke na groupe mobimba ou comment? Beteli étoile pe étoile pongam na yeba ina bangote to beti ndule président Papitex mbo de place aux ali wana ba vie ba salangai malgré ba tukaka ba yaka pe ba chaka ba désordre entre batu mais wana da président nga o ya sala ke lelo lo fumbo ba yeba yi président Papitex ayebi aloba on a réunion toza na Zambie président lobito ozonga Zimbabwe ba msufo ba zonga kin d'ailleurs Zimbabwe to uta kuna muda marqué dans le fombo président yeba ba mise tout nga kuna za te vebu ndayo epsangai donc eza makamute étoile za mude étoile ba force ngote eza na ngote ke ofo bunda donc étoile bimaki ana zoke ba kombe belé ndena oto ebiso na la na BD et puis nga ba betanga masasi oyebi na pire car na uta concert na ozonga boy 3 balles na nzoto na 3 balles wana e kotanga pe na nzoto e bima pe lelo nga yo na vivaka do so nzamba lobi ke nde baloba petit na nga Golbert aboka na générique na nga moko toute arme forgée contre le fombo sera sans effet et ana bouteille na moi to ko bangelo côté zambelonga na petit na nga na Golbert lo aza pa wera lo bango déjà donc makamona ba koma na bible ba mona ngo aventure mais za solo mutu soka za ya nzambi so nzamba lobika akufa lelo ta akufa te nga ba betanga 3 balles na uta concert s'il vous plaît on empire na legina mamo belé mais nzamba boya gina e simbati ba kombela ke belé. Alors premier disque nous beta na empire au mabad ba chaka kaizara disque divisé par deux divisé par deux gigi omona wapimwa kaba mokwa e gigi. Alors obetaka tous les chansons bientôt obetaka quelques chansons divisé par deux mobimba bongo via ke ndaka te ozo comprendre ngana ina kasha sika ba présent kale ba moni pena ke petit oyo ayene lo sika ba yango ekotaka n te ba expliquer bango avantage empire za nini nga zalaki na yene lo sika na orchestre mais naza na komi star na orchestre o memie loko yo Congo mobimba comme obligé balanda ils avantage orchestre nyonso vient na redi a mis na peso mbo de place azali via ebisanga ke na poto ba producteur ba obligé bango avo beta nzemu na studio fo ba isa beta ndeti lo fombo. Imaginez Lutumba Simaro papa na biso na bana oke azuije tout bas po beta ndeti lo fombo ya blague te oke na bareba ba tout ba vient na ngamo pa o banani tout donc nga batu ba ya ba yepi na ba mbongo ngoyo ya kaza iko ya quartier latin batu ba na ba mbongo na episode zaki don eza nzambe na buskilaki makambo na niveau mabe sali apena ke ezaka awa te nga makambo na sali na mboka oyo oyebi na braza soki na braza baza na balofumbo na bango bazise babengaki lofumbo oke na Angola oke na Cameroun yeba Cameroun ezaki première nation ya basse na Afrika na boma eloko wana awa na Congo awa lobaka batu na biso nga na benga bango tena loba te oza bien te. Un grand merci le awa bamona neti jazz eza soki nini bamona lokwa musique de recherche eza soki nini nga leka ngo avant nga na beta ba 20 simba
tobeta jazz na musique de recherche viens na baroza ya benga bi petit yo na mona ona dynamique acha baroza fait baroza paix à son âme vieux wana ipsangai amuni nga de obeta ba jazz na intera bi petit yo za grand ba isa mboko fusala succès oza suspect osa nini awa ngabite na beta ka na 20 mabi non jamais oleka petit mo ka beta ka jazz na États-Unis abota manango yo jamais oleka ye complexe apamba perfectionner oyo ngana yoka ki yo wana un jour au salama obi na yoka vie wana pour série wana à l'époque na beta ba 20 simba na baila ba move na so quartier pour move quartier dans na l'arte c'est pas 20 mois ezali boye inter bo beti ba ilbino ba dama talaka série wana uti bumbu bo inter bo mona ba chili saucisse ba frites ba mayonnaise ba nini siko na mona ndi bokeza quartier dérangeanga na kima na koma na Jasmine ne lelo ba jeune lelo comme on les gane écran là mona ngo bien mona ngo fierté orgeza honte aucun nulle part et puis aucun en États-Unis au bimi l'échec mais bisone to raboye ngana gena na Canada na kuti baïs c'est moi d'otega na magasin na ebe itega ta baïs na yeko somba ous na Montréal bonjour monsieur na somba ous à basse abana ous à basse oh yelo ka baïs c'est ticket ous à basse na poni na zui ous à basse na kita balobi na ta bassiste pour nga pe anglais mwandam ndam au début na yoka na loba pe mwandam ngam se oui na za bassiste o bassiste o ta mboka o beta o vanda na mboka na pse Zaire ai bi Zaire te tala o bi ke to na retard mona ba mboko mundela yebi ko situer Zaire te place ezalaka mais biso mono destiné pe Europe o situé na France na pour taberer et la berer mo grave et surchargé cerveau na pour rien ya moni en Afrique to ke na loin te bona cerveau na biso to yebi na place Brésil ya la na Angola na nini ba mindele te ndela yebi ne Zaire za wapite ayebi ko to destiné Afrique te mais na boulot na e aza excellent ya maele na osenga na gouvernement na biso so bolanda émission yo bo boulé eza berer grave bozo surcharger mito ba congolais na enseignement na biso yo bidon moi génie bimeza te a question na fuli et pesinga bene fongolinga donc o eza leçon bato ba okamba mboka lobby bozwa leçon oyo cerveau na biso eza surchargé toyebi place France ezalaka na Portugal même Canada na ko dessiner bena Amérique du Nord na du Sud na situé pe Canada eza mabe cerveau tondit imaginez disque dire auto travail nango ce que tondi o monde ne komaka ne biso ba congolais tozali enseignement moko mawa trop ba belge ba chabiso donc photo landela ngo eza faux ngana kena na États-Unis na Canada ba iso na yebine pas Zaire ya la te mais lequel a pesinga basse ngana bi muto abesinga basse siko na tuni yo na bionga pe na bassiste oh na silisa na conservatoire na biso nga bi bolo ya za bassiste so na betelier ba jazo na va 20 semaines obima l'échec pour eza yi abota manango papa na betele ba sebe na biso na betele ba jeune nga ya mbunda akomi kiol amema na ndaku na ye akela kisanga mwasi na ye donc kiol aso comprendre na obeta oneni yango no moni jeunesse na biso bo fungola bo lamuka bo luka biso bo apprendre ozo yekola o baïs américain yo robeta ndeti ye ata mokete ba fiera pamba bana ba mais yo pe kuna bandima ki yo pourquoi pas te ba leki no pe ba beta pe ga lola bango pesa ga musique te menga bandima nga na musique jazz te bandima nga na typique na musique na biso ti lelo na Cameroun na buskila ba na musique na bango te na beteli na nga Cameroun ba no yekola akogita lembi menga nzemu na ye na ko répéter ba na tongo ti so na kokiango donc c'est que na leki ça dit que musique na biso ça plus fort que bango papa tout ça numéro 1 na monde tout ça na problème ya mboka ba benga en politique culturelle ezati jour ba osala ngo balobi benage ba sala la mboko oyo culture na biso ba tchango na place nango tout ça numéro 1 na monde numéro 1 yo mona atike na ba payer belé ba sala tu musique na so beta te na radio na bango ba sala ngo ba réunion
Pour ceux qui vont mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois et Kangimboga. Ngana kina na Nairobi ufani bina na taxi boy ya biso candidat Mobutu c'est na taxi. Yo lo bana taxi no ko matawo yo kanze ba Kenya zo beta. Ata ba malien. Ezarate le ba na biso ba complexe ba sala ba chaîne à TV wa. Mona banda la muka zo beta musique ya Mali. Azo beta ya Benin. Congolais kuta yebine penze monte. Likamwana mato betela ngo sete makasi pour biso nyonso na télé to divisa ming ba émission et pardon ba clip na biso ba congolais au lieu que to divisa ka ba clip ya bandeko mususu. Un grand na félicitera honorable Zakari Bababasu. Ah ça pour ça qui tire local. Si yo fallait mboka za na batabo ebele. Abenga nga lobilo fombo. Omoni chaîne nga na lingeza na ba musique ya mboka. Sailanga 5 bene kuba ebeta na chaîne nga yango mona ga ebeta na Direct TV mona film to bina na mopanje o ba 7 bene ebeta wana Charlotte wana siko ba boulot na ngai donc wana boulisse honorable Zakari Babawesu habité nga chaîne yo beta nzem loka Michael Jackson te sailanga ba 7 bene bena kamuna ba congolais donc butala Direct TV boyo ba 7 bene wana eza godé le fombo na sala honorable na ye na on a chaîne et puis yango ne vend ça ma solo et bima pe chaîne yango identité na bis yango na be bima e bima nde mususu yango no mon Direct TV nde mususu balinga la facile ba boule na ye ezaka toujours ba boule moko na profiter na pese mbote moni mboka oyo eza na besoin bato boye bato ba lo baté tozalaka awa toyoka information bien te pour information lo ba na français toyoka to yo na bisango te et puis bato ba tala information te na Congo Congolais comme on l'information à partir de la facile. Il a la facile d'envoyer pour ne bouler oh. Bato ba yoka na ba makambo bien te. Bon les ça va on a lingala mais lingala paye facile au ba yoka. Le Congolais to comment on l'information ba chaîne tout elandi. Donc félicitations honorable Zakari Bababasu. Un grand merci à garde-robe Molatisi Moto à Latsagangai. Pourquoi pas Mama Chali Boama na terrasse Boama Motema ya Papa Riben Kwami le boss de boss depuis hôtel Piccadilly na bossante Gérard Tigana depuis cercle Gérard Tigana depuis SK de Paris chez boss Simoni Kanda Natsunga Binotuna le labno fort. Ce que tout me Carolana non répétition il y a Godé le Fombo et on se retrouve tout juste après cette image. Idéologie comme Mokondeko. Au déranger. Direct musique 100%. Tous ces plateaux, merci Penna, na Gérard Ado depuis cercle, Mayolo c'est pourquoi pas le boss c'est Fiston Ituku, donc le boss c'est Fiston Ituku, na Mikondo, na village Ituku. Godé le Fombo, moi mon le komoko, ta poto tiko pétan aux ongles en répétition. Mais quand on connaît ça, parce que naba bandeko, zagara baona piglo quoi, juna mbafuti le lobo sur la raka. Oui, to solara na biso to benga naka tant femme nanga kufaki awa benga nga souhaiter nga ba condoléances to le lay kutu na téléphone ensemble pour biso ezaki famille hein ezaki bina famille oui ambrime kotaki ambrime kotaka na kotaka makasi mais ezaki surtout nga na part na ezaki ngati koyoka kaka ozoyoka boyoki boy yebe na côté na ya yoki boy mais na vrai sens à makambo pena bango tout na problème na bango te bango tout mais ba o baza kuna na kati o basalanga mabe bazali bango tout na bango bien mais ba o basalanga mabe bazali soko yebika ko participer na campagne wana we panza na monde entier to fumbalela kisi to fumbaza kandoki to fumbaza kamta banganga campagne mo salama ya lukutanga mona batna ebelo te moment yango yo ba confesser bino boza ba benga bino na ba caméra ba sali yango so ba sa na caméra de ba sala dans l'église mo boy OK ba passer mo ngai na kosela lo fumo makambo et puis makambo na solo ba batu yo kosela makambo bazali vivant ba yebige yo zo sala ngote na sengi ko na batu wana so ko yebige mutu mo ya ga we sabino pour benga a confessé pas kosa a kosa ngana za mutu modèle na même na quartier na biso mona mon modèle na bundate na sentate na salama mabete na bebisa bana batute donc na yebi pe kisite mais ba panzanga ba campagne bazami balé na mpire bakuba mais tanga te ba komboti te omoni bana bango bazali et ça bien te
bangonde bazwa courage wana po oyo eza likama bana bango eza likama na ngati eza likama nzambe ngai passer na ngai singa eloko eleki confession ezate confession eloko eleki yango ezate yaka confesser ke nazalaki mutu abakisi ou bien nakosela mutu makambo ou bien nasalaka bakopa mabe ebele bato wana balimbisanga Bon dimanche à Fondation Nicolas Coste, pourquoi pas à Bélange Moulanga, moi si à Pembe, Nabosante Magil va couleur à moto, Lia Kambon, on a n'engé sengeli. Goudé le fombo. Tu chité album, na yo, ils ont combien de titres? Album est en 10 titres. Premier titre, les années. Bon, nous allons à toi, générique, autobé en volcan. Volcan donc. Et on me s'appelle la lave, et on s'appelle moto. Est-ce que yo assurement que volcan est au Simba po, au lala, badbayo kako le suito bunga, suko yozongi. Est-ce que marambo kalawana ego bete le suda gilelo? Te au moninga maramba bengi seben générique. Naza parmi bateau baye biango. Parmi. Ne nazo yebisa okaka eloko ezozanga eza mbongo. Mais nzamba osala. D'autant quand ekozala lié na mbongo, okovivre mambo esalama. Générique ya moto makasi. Moto et quand on a terrain et bousculer toujours babiso to yo assire po makamuza makasi bigolo na kinya te makasi eza normal tant eza makasi obi mboko eza munene kine ya munene talaka banda lezali bumbu ezali makala ezali yo rene na ngiringiri ngana kena kasavubu ende tsikoyo nana kasavubu awa blague te bato pe baza bayebi na kasavubu rep na biso za na kasavubu bato bazo ya bazo mona pe do toujours na biso eloko biso fai na biso po eza mboka lelo koma mise foza mandia pour réussir mabeka yangwana mabe nga yangwana tam sumwa lanter pour mendicité pena na kokango te. OK leader, est-ce que rakatsa disque non na ba featuring eza disque nanga oyo na banda yango mais na yo pesa merci na profiter na question na yo na pesa merci na faire rigola po eza initiative à faire rigola mdaib singa sala disque nga na yemba pour na nini na sali faire abeti qu'est-ce que j'avais dit mais ngam na beti babas ebele à sentir que na apporter un plus na vie na ye nzamba interpellé abi mais tato a apporté un plus zongi selaye faire kangi moté matin et belé na eda et belé na betela ba zongi sate même pas remerciement na TV même pas ça va faire nego kinze mo zo betana lo fombo rien mais faire to solo na lobi nga yo baba so beta ko betela ngonde ni pour partout dans les cas donc bato kamora bas muto yo ka jugement yo ki bas muto yo ka privacy désolé que la rabat abi me yo mo sikoyo ndenge ni ngabi ngaba moyen zati abi sala disque ngana oyemba non et logo faire non et belete ba sala nga betela bato trop na otanga ba kombote me bato trop na beteli bato trop metanga tandambugo atandambo ata 3 personnes. So natangi bato ba obaele po ba olobaki ya ida le fombo te. Non ba obaye te mais ba fanatique ba lingaka le fombo ba mona pe ya bakisaka en plus na ba artiste musicien ya Congo. Bon natanga nga bato ba daya po ebota problème de madilu système. Bato baza na actualité. Actualité. À part Ferry. Na cheve simaro velo tumba mais viens au beta sous musique tu veux passer sur orchestre après sur orchestre pas Amanda chante na zopso ngana ingénieur son ngato beta na ve simaro ti lelo to ko taper ba studio wana zaki scène akati scène mais musicien azaka musicien ti lelo azo composer puis to ko taper ba studio nga ingénieur na ye ti lelo na website wana vie na biso. Et puis musique batika onengo na biso peto yebisake wana oketika guitare na yo mais okotika musique te biso zana to na besoin vie ona to na besoin ba conseil na ye vela mda yebsinga ba jour les gars bina aleki omo so to le kananzela omoni choc mutu mota mso avandi na position passe yo suyo c'est que na obébité
Pena ba tumso azo leka pena muta vandi wana tamso omoni ba mamso ba vanda na mwana bébé place moi ba osenga mbongo mutumso mona leki sa ayoka passe devait se mora ibsinga so omoni ka ba do nengwana seka beba donc vieux wana aza important na vie na biso donc tu as besoin na photos za la na kaka nzamba baxele sous mikolo poto on a besoin na ye tal net phrase abongo ngaza ki na ngote siko ngala sepeli bwani po ngata na lekaka so na moni choc na yoka passe ndeko est-ce que yo yoka passe surtout le komoni mama mona bana mike oui fait ça la passe tena otuna ba ba la biso interpeller ba tout so moni eloko ne soir ote keba c'est que ba diable ba kotio déjà pour vieux smarom da ibsenga abso comme da baby sin na ya ngwana omona zo le kamna place mo da souffrir ya leki omona bena ne population do souffrir bo mutu tamso do diriger so ma ayoka ngote donc c'est que ada obeba. Alors président Godé le Fombo Tomo qui est presque à la fin mais tout lancé dans nous Gervais Lukaya tout la nanon répétition il y a Godé le Fombo ka chaleur en ngoli susu nengezo za la mana répétition commentaire les amingité mais tout landa Direct musique 100% musique. Bon dimanche à Mardeline Lukaya, pourquoi pas Guylain Lukaya, Nabo Sente, Sophie Massoua, pourquoi pas Trésor Baka, mon ami personnel Nabo Sente, Linda de Souza, mécanicien patron, Moté Maya, Mama Irène Congolo, Mamana Costa Linda, donc patron Linda, Yonde ma mécanicien patron, coup de chapeau nao. Président Godé le Fomotomo qui est na Souka, mais qui est son mot amoukier. Hollanda la musique à Congo, aux appels ingénieurs de son. Pour le moment, le générique Oyo est un succès. Tous en fabrication pensage Robin Lokolo. Tous en Ndekonabiso l'IPK, Oazobeta l'IPK, Robin Mundibu. Voilà. Tous en Kabosé à Betty, Boukambek. À part ça, tous en sous Ferregola, Abimisi École. Et puis tous en Fali Poupa, Oya Betelibiso première classe. Et Ferregola première classe, Fali à Betelibiso École. Alors, pour nous, on a un rey na yo. Na ba générique ane bimisika pana yo oko corriger nini pe oyo nini moni ke betam mana bonne et forme. Bon na musique déjà ba corriger raté so même dans ba na corriger a mi santé pour œuvre d'esprit ba corriger ngoté œuvre d'esprit ba corriger loba o apprécier ou pas mais ko corriger les ala raté so ki musicien do ba bina na lina corriger lo kamninga ala mi santé ça la arte ne ba beti wana neti bugambetu nga ingénieur de son première classe nga ingénieur de son nga na mixango vous comprenez on dirait pe nan kabosé ouais kabosé nga wana bugambetu nga ingénieur de son donc nga na sali son aujourd'hui première classe à faire nga na sali son il a falité mais ça peut bien au talisu ya Robino lokola batu balingi yango na lobani mais babongama po volcan ezoya comprendre babongama yango eza wana mais volcan ezoya ekobima quand en tout cas avant ba fête volcan na ebisio Herman volcan ezoya. Alors Godé le Fombo tout le monde qui na souka na biso question à souka mayango entre héritier et ex-patron naé ou rançon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Barimer ils ont moins belé. Tolini ne copé ça va pas héritier, tout pas rançon. Par rapport il y a Oyo Bazoloba, héritier a commis na rankid na venaé ou rançon ex-patron. Et là moi participo na ebi elo ba welate. Omona mukolo na leki ba obunda. Yo condamné leki. Tamso mukolo mta bebis. Yo mukolo zo beta leki boy. Tamso leki mta bebis. Si on a quatre ans à éviter pour bajuro tellement rapide na parler na ola mama volcan mama batouana ne ba soigner là en tout cas na bien honte moi na pe ça peut conseil exact mais nga elo na yebika ndeti nga banana botama na bundati vraiment tarabitumba ngai nga balandanga na bakwena so batabumbu ba yebi banda birmaniti pa na so mona kimi na bundati na evita bitumba po nagi mise banda mwana muke abana mwana soto bundi we ba bagara kala izaba no mwana dam so ba ganio ba lesu zelo moto siko na bule
au moins bien gagné des baroles sans apaiser l'autre. Avant mes bagarres zate, na kimi. Mais ba msusu au moins na bundi, au moins bien raté ba bêtier, ba laisser zélo. Nga siko na sala ngo na bunda te. Donc ndé mo bena ba so mo ba faire réseau ya, so ngo évitant o évitant. So mo ni bena ba affrontement sala mi se bango de ba na besoin nango. Nga bena so na lingité, nga na ba te belé ba takanga yi. To discuter pété. Pour na lingana ngo te. Donc bango de so mo ni ba o discuter, bango de ba na besoin o discuter. Mais conseil on peut sa bango ezate po na yébité, na la faute, na la raison. Alors, mot de la fin, Zanini, à part ça, n'a pas dédicace nous à Souka, n'a pas tout Orlando na direct télévision, puis na www.topafricamagazine.net et pas IA Johnson qui est le gara de la nation. Mot de la fin, man, ezara na zo senga na deux musiciens. To beta na ba on empire. Mikolo na obete la on c'était. Ba musicien na mi balé, ba pandanga sango na mondo. Que le fombalela kiss orida lukuta na ibinda wanganga te baza mibale nde na olo baboye ba misina so empire pe ba ibi bango bato pe bango ba betela masolo ba ibi bango donc kita bango siko na zo banga ponga na kene pa passer mo boye ateyinga mate on est touchenga na bi nga be funa côté la ba mas bato nanga famille nanga o bana mobunga polelo Herman, soro koufi, sans confesser, li felo. Do erangoyo, ba lega na ba chaîne, ba luka ba Herman, ba luka bino, ba confesser que to kosela le fond makambu, ida le kuta, ida ga mama miziki. To yebi na biso te mam to loba ke dalaka to yoka to bien aluka raison. Po ba yebi place baza ke da le kuta. To kena na bango jamais na ndako nganga. Tam sukutu bango ba kota nganga na yebi nganga te. Donc, na osenga na bango bene. Et puis na osenga bato balinga ngai. Bachanga na ba prière belé. Pour moment on a za siko da moment oyo na o décoller. Move komi bena kitoko. Ne move komi boyo senga sikoyo appui. Na osenga soutien ya ba tout. Ba forme tout. Ya mbongo baya, ya mate ya baya, ya makanisi baya. Des petits n'anga jamais là aux ananga mikolo à souvent na bekri so dans biso ba musicien mama ko commande da biso te petit n'anga vandi bon on a vendu à concevoir et l'eau moi combien malgré diplômé en pédagogie générale mais ko koma pe dans batu nango donc na zo senga na batu bo changa na ba prière monde la fin n'anga yango na bo changa na prière nzamba sunga ngai bato batakaranga wana bato balinga tenga na réussir mbalo ba échouer po baze belé bayaka so ba monika makambo boye bandi ba luka ba takenga ko yibanga ba musicien ko luka pena ko affaiblir nga quoi spirituellement tina molili vient nga redia misa ibsanga petit ebite temps bolala na ba palais ba vient na sumsu bayaka pena na chambre otalo le vombola lié. On a ready. Ready mi zaïb sanga yango. Na banga mabe. Mais le roi de rabata Christ. Na yib se ve yib sa bango lelo ba yana soir. Ba okanga mabe na ba filer. Tozo ba on a tongo. Vraiment. Alors ba contact ezanini na ba dédicace à Souka ba baye ba pena siège répétition place ezali. Toza awa na bilembo mon place oyo pas to répéter. Bilembo za juste c'est na victoire Chaba. Donc balabala victoire na Chaba. Bate bele ba yeba de victoire ya babala. Bate bakandaka rombo victoire te rombo na babala na utaka université. Ti ekendaka na sayo babenga ngo victoire. Et les gars liboso ki mponza et les gars liboso ya place garde civile et là comment la police pire et zongi boyo omona ngo eleki na victoire wana eleki ba commune na Kalamu babala na yango na victoire. Siko soye na croisement na ngona Chaba. Okuta biso wana chaque mardi na jeudi. Rep kitoko toza wana ba mission bien elengi pena. Mouvement bien en forme. Contact au Robert na plus 243 99 99 177 26. Plus 243 99 99 177 26 ou plus 143 99 99 77 26 plus
243 99 99 177 26 wana ozunga mbala moko ubia kokende no pe na Facebook okeno na bona Facebook okozwanga pe okepe na WhatsApp okozwanga donc nazana nga pe na soko bengi na tokosolola tozana bezo ba dédicace nanga na bandi na yo moko Herman oye kozwa biso oyeti na rep na pesi pe mutazo filmer po bango pena na pesa bango respect belé bango na zo bango ndetinga bato ba l'émission mais ba mona été o mona oyoka edenda kanana sime ya Bill Clinton yuzo yoka ngoti mona lo fombote mais le fombo mtabeti OK na retirada héritier uzuka banze mukito ko lo fombo beti OK na Caligula ya Karmapa uzuka Caligula yo tato yo baswana lo fombo biso ta lo bango donc azana na sima azo filmer mais bato ba mona le fombo na Herman donc na pesi mbo de place ali na pesi honorable Zakari Baba Baswe ngana benga modèle so na tangi kombo honorable Zakari Baba Baswe mamona moni nanda mwadi naza fan ya libela donc naza fan na yo mwene bato bakumisa bato ngasko na kumisa na mwadi pona nini so tali pina ne lelo information linga le koma bana basi yi pas un phénomène oui bana basi siko bakumu lubandeti na mwadi otala cheno ngai mo pia ngakanda mo wana bona comprendre po ni somme dans les gablo ba tout ba komi bata magablo ba mona ngo efuta iza bongo boto olubani na mwadi phénomène na biso bon bandaka ya bana olubani ngala facile lelo ba fi tout ba bimaka marque wana bunga sikoyo esala ngabie ponga na fan na ye nenga lobela wana non na mwadi mbote place ozali nazo pesa Benjamin Pandu cameraman su ya suspect wana pese mbo de point ni ala mwana mabele to fana na commune mo biso za bana bumbu donc na pese mbote ngana botama na bumbu ne e grandi na bumbu donc na pese bumbu mambote na pese grand frère na nga show mbemba po yemda salanga so lelo bomu na lofumbu boye oui nzambe mda pesa mayele makamutume ba courage oyo na yeba pe ko beta yemda laksanga bas grand frère na nga yemda salaki ngana za ingénieur de son donc nazwake père nanga nazwake grand frère nangai ye kuta vivre nanga le roi massa na ye le roi la petit na ye donc grand frère nanga shora mbemba mbote place aux alinzama baxelo ya belé ba jaloux bazame ba ko kabiso te po toza nzambe na pesi sko na mikili nazana firme ngoma na Londres l'archevêque de Banda na aimé boba la kika na Londres nazana katipala mwasi na Londres nazana Esther Tumbakabodi ba collection lelo soto ola taboina kin na pese ba mbote belé toke na Belgique na moni directeur Kamankuna na France na moni Rigo Makengo Mamila Douce na net Nina sans oublier ma frontale ou j'ai la adresse tala na boîte aux lettres ba commune piso mbote ma frontale na pese pe na Allemagne na moni coach Mamadou Polondo na pese mbote na yo na moni Ado Lungu waniza ba soutien nango ba soutenanga na moni vie amour ntambo na ken États-Unis Alcas production Alain Kasilembo na peso bambo de place ali na pesi pe ya Michel Lukubika bambo de place ali Laurent Kadogo ade ya mouvement oyo akoma na États-Unis na famille na ina mama Arlette na bana nyonso na pesi bino de place ali et sans oublier na Angola Pati Mambulu na Angola na peso mbote bana biso tu ba Patrick Ntimba Mbemba Bedouige bino nyonso boza kuna ba Arlette do bana biso tu boza kuna na peso no mbote na kosukisa na Kishasa awa Bruno Lubika président Bruno Lubika mbonga propre na peso ba mbote place ozali Rachidi Kupa président Rachidi Kupa atika ngate na tanga pasi na tanga bisengo peso mbote place ozali na kati na Nairobi pona lelo Herman soko mona biso boye na spe oyo omona nga na Dolce Gabbana en chemise na smalt ya pantalon c'est grâce à Général Defao a sala ke lo fombo akuzanga elamba te na kisasa dombo de place ozali na pesi siko millionnaire ya mwana mke na Nairobi comme na Francis Louya da jeune un millionnaire soit ezate na pesi mbote Francis Louya bambongo ebele siko na pesi producteur o asala ke musique na biso
artiste Herman ata yo no da boy soit garde lelo ya conseil na obeso so yo kingate etalio so ba bengo kene Nairobi faut tuna nana beng sibiso faut lingo yeba kena cop wana Gilles Sana za na kati so Gilles Sana ate je t'assure okeno pe Nairobi okomi pe mena retour on va na avion zolela ba passager ba comprendre ozolela nini wana yo mom to expliquer ce que to zolela Nairobi pour que nango faut na Gilles Sana nebso ke na Nairobi Gérald Defa a décidé selon Gilles Sana a planifié ndenge ya yebeli production le fombazo ya le fomfa dans la première classe first class au commune Nairobi le fombo arovana na batute arola la bena ndaka mudute appartement Gilles Sana ya lix papa apa na biso na kena Nairobi na vanda na désordre te nanu te et puis ba Nairobi ba yebi ta na ya Nairobi au mona ngape mudanzala te so yo pe sanga so pe sanga pe de na nga lez po mudabeng sarabiso Gérald Defa aza mutu moko aza mutu oyo rapena responsable siko producteur na Gilles Sana aza pro asala ke tuna elen kale ma website tuna mamile la website tuna ba to ba kena na compte Gilles Sana mais na ozo bombelote Herman so ki billet à Nairobi elio na parler tuna so Gilles Sana ate o zelisi voyage wana o bengiye batindelinga billet awa o lobi nini yako so yaka ou bien ne yo bengi yako ka mawa pasala ngo mona koti makambango pona yo lokolo benga ki wana yeba ko ya o koma na appartement na retour na yo o lelati et ça bientôt mon vando za mukolo na avion batutu ba remarquer ko zo lela e bele ba lela na retour azo ngabna zo lela ka pochette na bebe mouchoir oh lela merci vraiment président Godé Lofombo tomo kende na suka émission na biso bobika to silisa boité tout la nana nous rubrique ya WhatsApp botala benda ba Christian Mboma ba Christian Kamasutra ba honorable sénateur naebi ba bosente ba dièse la Cerci donc ba to ba Vina Mboma ba to ba lobaka trop peut-être na kati ya groupe na biso ya WhatsApp tout la nana nous élément ya WhatsApp et on se retrouve tout juste après cette image. Direct musique 100% musique. Vote ezapona Thierry Migler na bina filé donc ba on dit to voter si j'ai zaka pona ba on to voter pona ba on do voter massivement yé moko Herman journaliste du moment au zwango et puis ayebi ndenge ko balancer on a télé quoi ndenge zala ouais. Direct musique 100% musique. Bonjour Direct musique. Pendant que le débat, il y a un jeune frère qui balé dans Oyo. Demain, jeune frère qui balé dans Oyo. C'est un peu compliqué, hein? C'est un peu compliqué, c'est vraiment compliqué. Quand tu as il y a bien affilé, c'est incroyable. C'est incroyable. Bébé, kuboyanga nanute, kolelisanga nanute. Kuboyanga nanute, bébé. Tala na pusa na pene, na yokite. Na zono na Fabrice Nteka. Donc, il y a vraiment moi bien. Mais quand tu as appelé à jeune frère Moussoussona, tango Moussoussou ndoke oyo négligé. C'est-à-dire, il y a un moment où on a balé, bon. Vraiment, on a voté parce que Bamba Bazava, vrai bon chanteur. Bébé, Koboyanga noté, ils en ont conseil. Tango Moussoussou ndoke oyo négligé. Ils en ont conseil. Parmi Bangomi Balé, vraiment, on a voté franchement. Bamba Bazava, vrai bon musicien. Bandimo Balé, ils en ont conseil. Vraiment, quand on a pistolet, on a balé vraiment. On a voté parce que na ligne bango balé na Villanova, si je me trompe pas, c'est Villanova. Villanova parmi album la bango o ebongi penza soko vandi sui ozuni kinzembo ezaka bango balé franchement quand on a pistolet, je vous salue Kamastra Yasmin Tona
Vinamboma artiste en coulisses honorable pour n'avoir vraiment la bonne balle mais en voté on voté bonne balle pour n'avoir bonne balle bah ça va bon et bah bon. Direct musique 100% musique. Direct musique oh moninga na bino Francis Maestro mwana ngoto. En tout cas pour la vote wana deya nanga wana vuma deya nanga wana ba beti biloko moko maso yoki eloko moko vani makalmo yoki ngo sati wi conseil na kati so yoki pe pespe lito ingambo yoko sati va conseil na kati bebe ko boyanga nanu te ko ezabo moko don e beti na kini e beti côté on pense un peu sur tango mususu ndoki yo zone ki jona so so eloko do bangi balé Bami balé vraiment baba élément moko donc sur le ko voter vraiment remonter baba élément moko très dangereux bami balé donc na tali na yoki na lito na bébé na yoki musuta musundo ko zone ki yepe mutako sunga yo na monika te bami balé bazabi bayebo yemba bami balé baba grand artiste ba ministère qui tout ko donc na moni vraiment na ko voter bami balé vraiment ça va vraiment pour na voter vraiment na voter ka bami balé pour basali musala bien. Direct musique 100% musique. Bonsoir Direct musique. C'est Christian Mwanda, honorable sénateur depuis l'Afrique du Sud, dans la ville à Cape Town. Quant à moi, m'a voté bien affilé. Moi, même à l'Afrique du Sud, ça l'a bien. Attends, moi, na baba zali kaka mwana. Après la pluie vient le bon temps. Bien affilé. Ah non. Chérie Migler, non, ça va. Mais, Nzembo Mao et Salah, après absence, il y a Ibra. Bien affilé, félicitations, Massa. Félicitations, donc, au Salah Boulot, Malamo, donc, quant à moi, meilleure chanson, il y a Kirsus, et ça vraiment, Nzembo, il y a bien affilé, donc, bien affilé. Direct musique 100% musique. Bonsoir groupe Direct Musique. Biso awa mingi musique kande to lobelara donc eza bongo abino vina mboma depuis ngalema. Ouais, na pusani pembeni na pona voter. Ndeka yemo yembaka na pusani pembeni pona voter. Wana mnito tebige makambo za na maboko ya bina filé. Do bina filé nzembo na yo wana do carton na kata kin blague te. Bana mike ba mikolo bazozo yango donc bina filé place ozaya ya au travail qui fruit yango bandi obota mado bosser lisusu pour pesa biso so eza bien donc confrère na yo yepe azo travailler mais abakisa souvent mayele ndenge za la raboza orchestre moko en tout cas tozara na pona bino en tout cas vraiment coup de chapeau na nzembo na yo bébé ko boya ngate na metiza pe mauvais temps voilà yango wana donc en tout cas coup de chapeau mon frère. Direct musique 100% musique. Bon pour la ngai vraiment la voté mtuti. Bami balé ba bi ko yemba take moura bonne musique bami balé ba bi na ba ko yemba. Na voté na mtuti. Bami balé vraiment son vote est sur 5. Na pesi bango demi don na voté mtuti. Atake biso bato de king talara Mobutu. Na mongi ba on ba travailler na bango bien ba yemba bien vraiment na voté na mtuti don na pesi bango 5 bami balé na voté mtuti. Na la naître na katikati. C'est un peu ça. Direct musique 100% musique. Bonsoir à tous, c'est le copain. C'est Kamasuta depuis Brazzaville. Pour nous, on a voté dans la bien affilé. Donc, pour moi, ça a bossé, niveau moi, ça a été. Pour moi, tu as encore bien affilé, de ma cambo. Tu as des kanga pour le niveau ça a été. Donc, bien affilé. Direct musique 100% musique. Bon, moi, ce matin-là, depuis Pigeon Banini, on a voté Thierry Gara. On a voté Thierry. Alors, on a voté dans la Thierry Gara. Direct musique 100% musique. Pour nous, on a voté Thierry Micler. C'est bon. Direct musique 100% musique. Bon dimanche à Tracy Manitou, la fille que depuis Angola, Nabo Sanitema, Dorcas Malunga, le choco frappant. Pourquoi pas à Papa Claude Chibangwa, Nabo Sanité, Christian Sorel, pourquoi pas Christian Pixamoto à Salaga, vraiment Pixagua.
tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolingaka direct télévision. Merci vraiment na président Godé Lofombo oyo apesaki bena accord na ye to ya juste na répétition na ye pona kozwa ba image oyo bomoni na ndenge to sololi na ye. Na sima caméra ezalaki bongo Gervais Lukaya, l'homme endiablé na bosente na régie finale Michael Luzoladio. L'homme le plus suspect, pourquoi pas Kovo Mamona, Yangia Mayaya Baleki, Nabosete, Michel Poi. Quant à moi, votre humble serviteur idéal de la presse congolaise, Veneme Zaka Moko, le 30 juin, Bissonion, na 4 siècle, Malos, Nasi affiche déjà un wana, Bazochi la Bisso, na siècle Malos, Onyo Sasombagi Biete, Asomba Biende, na Robert Noge, Torobana Banana Kula Kimbuta, Babise Goyawana, Tina Monga Fula, na siècle Malos, Perto Okuta, je vous dis, bye! Mwana bato ene oya famille bale jebe tometalengana pongi na miso bolingo elalisaki nga libanda moya moyo moya moyo kasi Patrick oponelinga souffrance ya bwanga gato ya bwanga pungu ni kwa usari mambo de kufuata de ya